te. Inane na poto mais azana ndako kitoko, ndako munene oyebele aba okemba. Yango mame Emily. Atambola kana ba pa Karine. Ya la baronne. Ou bien ça kanini. Mame Emily. Karine ba bengane na ndako. Karine akako futa ndako te. Yaoni na kati. Yebisanga. Mutu na mutu face la nanu rétrospective ya vie na ye depuis 2019 banaki tina 2020 oh eke koma oh ngai mame Emily na bakisini na vie na ngai taningo banaki alena 2019 na beauté na moi beauté nos aranango ti oh to comme le comme na casque beauté bandokita e bandoki ti siko pena comme le quoi kake pena mbule betela kake okomi mabe moko okomi mwindu et puis kingo ne komi ya kuku dendo nene bana chaîne yo na bien ken piala na tuna question papa yo solo be mamba Karine te au foot va travailler noté mukolo zemi yana azulu auluka mwana eti tatu luka mwana na ye mame Emily otie mwana ya tatu wapi na totuna otie mwana ya tatu wapi so kende kolongola mwana ya tatu mema tatu place olongola kisemi d'ailleurs za kwa elande yo to sonzo ko to bien wapi na elande de ozana ba place tout au Karine tiki ba trace il faut les kanawana. Si on va devant les gens qui là, là qui lancent le moi, c'est une fingue dans pour la lamuka. Les vêtements yangoana, tout a eu qu'à soucier vie na ye. Yo qu'à soucier vie na yo, pena ken, yo qu'à soucier vie na yo. Mille lobe na sa moto bin nzambe. 2020 au sunanga ina comme propre. Nzambe ndeni bila mebele bezanga na falisi boye. Mais ndio tokola tango ezate nzambe. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à l'outa continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Voilà donc vous m'avez manqué pour le compte des analyses. Alors aujourd'hui encore Naëli Bino, analyste mais qu'on peut réfléchir ensemble Nabino. Bato bolingaka mingi Karine Mokonzi la baronne, bato bolingaka la musique congolaise. Bato bolingaka pe la société, bolingaka mboka na bino tout mais capé ko solo là par rapport à beaucoup de choses. Alors je dis merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, babi, boss à Akamoko, JB Kumaluta et aussi merci aussi à maman Yvette Mbia depuis Londres. Maman chérie, merci beaucoup. Et à qui a adossé à maître Sengi Kingasen toujours depuis la Suisse. Merci beaucoup mon vieux pour notre soutien. Et de ces Pessara Makasi, Mimi Lutama depuis la Suisse, Mami Dai depuis l'Anvers, Chantal Kia, la maman chérie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman chérie, maman Kati Djemba Los Djemba Moukou.
beaucoup, c'est-à-dire ma maman quoi, la maman de Jemima Ibele, les groupes de la presse congolaise. Donc les deux hommes pour l'anniversaire naé nazako que souhaiter joyeux anniversaire dans bonnes choses, longévité, prospérité, abondance. Makamutu ya bien. Voilà. Donc nasi pe na kati wana na osenga sikuba tela sikuba photo pour mon sikuba maman langa maman Kati Djemba las. Voilà. Lelo na mécanon peut que ça là moi qui hein par rapport à petit nabiso Rigen. Lelo boye Rigen paix à son âme parce qu'atiki biso déjà kufa ki ba kundeke déjà abinisa biso. Na lelo ko ba na samela nengeni nyanga pour la blesser boula notre père qui est au ciel. Wa de no moi qui est pas blesse boula azi encadrement ya blesse boula ti blesse akina na poto type to boss na te petit Rigen alongwa ki akena pa mon pao et que longwa pa mon pao azongi ne soit pas blesse boula et na to wana nde akota ki ba ko mela biloko na melaki wana nde memi lelo Rigen na liwa. Au moins, dans ma camionnette, tu as vie, il faut toujours faire la part des choses. Ce acte comme les musiciens de Songolo, ce n'est pas seulement quelque chose qui est un orchestre et un boé, et forcément, il faut que tu aies kundae. Tout le monde s'en a raté. Tu as rappelé la famille. Oui, musique ou bien orchestre, la deuxième famille, artiste, ou bien groupe, il y a théâtre, la deuxième famille. Ou bien presse, la deuxième famille. Mais j'ai ma famille biologique. Donc si j'ai un problème, d'abord ma famille va s'impliquer dans ça. Et après, les familles, contribuer. Parce que si je dis ça, Blaise Boula, Kuna Rigen, mais mon qui Blaise Boula, à s'impliquer qui? Ne me comme Rigen, à Kundi petit Rigen, ta ajo Rigen à Koufeli. À Koufi Moukolo Tata Mobimba. Tout comme petit nani, comment, Blaise Boula n'était pas aussi obligé. Yankundae, mais tel que t'es petit yo, yende moutoua, sala pena bini sa batu na orchestre nanga, petit a contribué trop. Attention l'obé loué zuye, n'attends moi un pierre nanga na kundae. Aujourd'hui c'est Rigen qui est parti. Tellement loué ça lango fatalité, moi qui m'a zaté. Il y aura encore une autre personne qui va partir na ma casse nzambe na volonté pe nzambe. Si dans le monde du moko songolo, il y a musique, il y a théâtre, il y a bis presse. Avant d'abord corporation et s'impliquer, d'abord c'est la famille qui s'implique. Dans ma kambango nyonso. Aujourd'hui c'est la levée du corps, il y a copine Nabiso Pamela. Atiki biso pe à son âme bateau boyeba qui est Serge Kassiama depuis la France Bosé Belé donc Fiancré Adam Suluzolo depuis Londres donc Tozole la Pams Tozole la moi Pamela donc on a commis la bandale. J'ai eu des larmes aux yeux comme on a que Pamela n'aime pas la cata cercueil pour dire que vieza tinate to bon sara lobi na biso to bon sarango. Mbongo cause un peu kobina kopanza ngona ba vie na ba délire o aider na mutu mo azani na pasi nzambe okanza bolamu na contribuer na musala nzambe nzambe okanza yo sano bolamu na mokili oyo atelo beliwe komelo na ndenge nyonso nzambe na mawane okanisa il va se souvenir de tes bienfaits bolamu epolaka te soki na mokili o bolamu epolaka te bonga comme fait trop bolamu ya nzambe ke nzambe asalo bolamu. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Et d'ailleurs, quand moi, na parenthèse, je voulais dire par rapport à parce que batumsu ba okala ba biso ti lelo nanya bebe sa via Rigen nana comme ça Rigen iboye non. Vie pena mutu mo mtabe sa vie ne. En tout cas batina mtabe sa vie ne été. Pourtant on koso mageno meli.
Oui, bah comme ma première fois, oh mais là. Parce que deuxième fois que quand on occupe yomoko, donc tu as eu déjà le goût. Mais ce point il faut d'abord que quand non non attends dans le goût. Mais nzelo no ke na ngote. Eh bah tu sois même on nzela ki ndumba. Bah là tu vas le comme couser pena boye. Mais habiter dans ça la vie au te pour la kalanga te. Pour etanga mela été et elle a été. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Déjà le 4 décembre, c'est l'anniversaire de Karine Mokondi na poto. Bako fetango, donc à Paris, il y a Londres, il y a Allemagne, il y a partout. Boya voilà, na Belgique voilà. Donc bo fêtons ensemble maintenant la baronne mondiale, le maman YouTube. Hein? Tani la baronne azo bongisa ndaku na mona non te. Inane na poto mais azana ndaka kitoko, ndaka munene. Oye belé aba okemba ngama kama boko paranga na ngote o mama ndako boko paranga na ngote o makamba ko lata o makamba kabelo non boko paranga na ngote pona yebika ke non na taka kabelo pona bomba ka suki nanga na taka mesh pona bomba ka suki na taka pantalon nanga be pona bomba ka nzoto et la mala pona bomba ka nzoto non nazala kuta tina kuta komi kumsa pona ngote po belé ba l'équipe sur basime ba kufi na basime te ba l'équipe sur na kitoko la ba danger na ba mbolo ma mtu me bazala sema belé pour kufa na poto perte wapi ba kufa na Congo na poto perte bat bolo na kindo bolo la ba code nzambe no katinela nga code ya tinya nga code a raisonner nzambe bonani yango yo donc combien de bato ba souffrir lelo bande ko na poto wa kufi passe wana bazana c'est pour dire vanité de vanité sono le bango lelo c'est parce que na yebitinga mona vandi bande ko na supe na temps nga ya dadi mabi moko na mombe na Paris mon vieux oyebi que na zoki ton la makambo na fanti pe na bi yango mame Emily atambola kana ba pa Karine ya la baronne ou beza kanini mame Emily Karine ba bengane na ndako Karine akako futa ndako te yaoni na kati yebisanga tout comme en 2020 mutu face à la rétrospective ya vie na yete puis 2019 banaki tina 2020 oh ege comme oh ngai mame Emily na bakisini na vie na ngai loko nini oh bebaki na vie na ngai bongaki tanengo banaki na 2019 na beauté na moi beauté nos aranango ti oh to comme le comme na casque boté bando kita e bando ken ti siko pe no comme le kwa kake pe na mbule betela kake o komi mabe moko o komi mwindu et puis kingo ne komi ya kuku dendo o kota no pe no vie na ote o raisonner ndeni ke no vie na ngeko pe ko changer nazo ngana ma milieu akala moi tentire zo ngata moi ndamu kake o ba betelaki mukolo zemi yana azulu auluka mwana eti tatu luka mwana ye mame Emily otie mwana ya tatu wapi na dotuna otie mwana ya tatu wapi soki ne kolongola mwana ya tatu mema tatu place olongola kizemi soki mwana tatu na kata libumu mema azongola ko simba bebe na ndanga bane ko simba mwana ye elo na mokile ba ebo mama libela yo kantseni bato ko yeba tekela mame ndongo da bongo obotela tatu mutu no soyeba ka mwana na ye mo abini na mission abi na benga ke glo maglo gloire na ngai gloire en tout cas tatu amuta bolingo zongi sila tatu mwana na ye tika vie à la baronne calme parce que nous na mwana ntipo quand même to quoi elande bon so maman to benga ngo elande tani maman batambola ka soko tambola tika ba milelu ba zei na eti suna école na so abenga ngo biso na école na so benga ngo elande de yo le quoi elande yo to sonzo ko to bien wa pena elande de ozana ba place tout au Karina tiki ba trace ye faut les kanawana soko vando inaza ya kolala na kelo sela moi so biso na finge na pour la lamuka to sto comprendre yo mo biso ba charge to ko beto na moi kara pour te comprendre que non okelama pozaka na sima Karine o salama po o finga la baronne zo makamu la baronne sala ka émission moko
bokombi loba loba. Pour ça, comme c'est la vérité, bozanga kimia. Donc, nous avons calme, nous avons concentré à cette autorité, nous avons traité son makamutu pour bima. Botika actrice naneni, artiste nabiso calme, la chanteuse du moment. Karine Mokonzi la baronne. Mouto a compliqué ma faire. Na décembre l'album est belé comme bima. Oh, il faut voir le problème. Pour la baronne pas de boaka. Bokanden. Il peut se larguer single sur le marché du disque. Ce que vous savez, vous savez, hein? Bosuka pena wapi, moi-même je me demande. Non, mais tout na bosuka lango, bosuka pena wapi. Parce que, ate bakanga la vie à mutu. Ngabelo no fingo te moni ngani la côté la 2020. Ko finga la moni c'est une importance te. Pour le bamba tantino que baboko le kake o aka bongo changer te. Na bamba kingo pour changer ndel pour kingo ndenge yomoko omi komisi pour nzamba sa ko kingo bongo te. Yomoko keba masse, mo ndoko ko masse to ba taille, ba masse ba to ba bassin. Parce que tu as poitrine, jusqu'à que masso kingo, qui est comme moula, il doit coucou d'endo. Ce qu'on a fait sous poignée. Non, fait sous poignée. Hein? Non, moi, on fait zate. Moi, on se le côté zate. Na yona grâce langubu wakande moko. Grâce langubu, au fur et à mesure, azola muka, azo perdre 1 gramme à beauté, 1 gramme à beauté, 1 gramme à beauté. Si vous comme ça qu'on la muka boy, a comme le cola. On dit squelette. Pour ne pas dire squelette. A comme le quoi squelette. Pour ma base toi luke simbate. A lali a suba mbongo na ba héros a tena nzoto pour pas lobelango et simbite. Alongo anate alinga pota buzoba et pas Anya Star. Pour la kena fi wana soki mobala na abana sama kamana c'est Anya. T'occuper été. Alors, il y a 3 heures de temps. 3 heures de temps, on est commenté. 3 heures de temps, on est commenté. On a mon décès, les canangos. Mais si on a une vidéo, on a internet sur les alliés. Si on a intimidé, on a dit que non, j'ai mis ma nudité. On a besoin de publier. Papa, on a internet. Et ça, on a CP là. Tiens, on a internet. Pour la vie que Zate, on a fier, hein? Oh, gars. Connais-toi toi-même, je me connais. À part ce que je fais comme travail, il y a des délire internet, il y a des tacalisation, je ne serai pas là. Et j'en suis fière. C'est ça qui fait ma fierté de voir que j'en fais pas partie. Il y a des parce que depuis de la vidéo, si ça ne sort pas, c'est que tu es menteuse. Tu es une menteuse. Au créer des similitudes, ce que le cas de la fin de l'année, pour te compter en 2020. Pour mon n'ingaya na attendre la trace ya Karine. Au final la baronne, ba benga la baronne ndako. Azanga mbongo futa ndako. Et tali maman la baronne, yo papa la baronne, yo ndeko la baronne pour que la vie ne souci. Yo za nani pour la baronne. Oh. Donc Dieu n'a vu ne va habiter mutu faut la finga yé. Mutu fula baka mabe pona yé. Mutu so na va me la calculer ka na le mabe yé. Tika via mbani mwana batu kimia. Laisse-la tranquille. Ah ça déjà la poto ça les fort ndenge ntodo ka ngo ke nzela Turquie ya tela nzela mai za ka nzela OK poto ya kota bima kuna OK Turquie côté Grèce OK na mai wana ya Super Monique non pour la kobango sepe vidéo comme sinza mene muninga na sala koma kaka na poto ya yeli kamba tembe kotika te ya tembe o se kai Karine moko no bi la baronne d'abord que nzela Russie ce qu'on est que nzela Grèce nzela Turquie poigne maintenant l'aéroport Anjili ndenge Akimba matin aéroport Anjili c'est ça mon vieux Freddy Akimbe Botaba chéri ezarande boete silence na tout ne ko bi vieux okokende ka bi na ngai o mena okende kakati OK iko 2020 ko to kepe poto festation a fait Freddy Akimbe na mwasi na ye madame Kovo Akimbe c'est ça une femme abina ou meli ko za musika mbaye na fo mbaye na za pembe c'est ça
o ba chronique bazara sérieux te bomoni te akimbe yo na kei na mosne bomoni ta kei ake asinyanga bi o batakata nini kena dans la mosne poto bonga la balle na alliance. Félicitations, la série continue. Il y a d'autres personnes qui vont partir aussi après akimbe parce que nzela ngana ngapa la batu nyonso okoyanga nwa lobit atala nzela ndenge ni kende komaka na poto so nzamba te deseno ko mamboko ke poto na moyen tout tu vas partir so bete babi ke no vie nous na RDC obonga na RDC osaka mo commerce mo amuke ndamba fungolio okomi pe mvoama okomi ke poto on est pona ovana te me pona kabaka obeti ma tour so mi biloko zongo yo teka c'est Dieu dans la vie ya bato da nzambe mbangu pema lezo na vie. Vous comprenez? Mbangu pema malembe. Karina kena na vie malembe la baronne. Assez la mission na ye, assez succès na ye. Kaka na succès et même na poto. Lelo boy kaka na succès na ina ne bana membre bazo soutenir. Bato belé ba soutenir malgré lelo bato msuba yaki ba fan boko banguna. Boko mi banguna ya la baronne. To fou la binote bo sangane so ebele kana poto wana bozaki la baronne lelo bakomba nguna la baronne biso to fou la binote bo sande boko sala karine mokondo ke kali to fou la bino zate bo sa otu boko sala bo sana bino surtout plus bata poto bo sana noka boko mina hiver yo muto do bunta karine wana bundisa no karine pour ana nzambe et toi la karine te sala comme ça doit agiter comme il palpiter koloba loba kwa muto soki pendeni nana bana chaîne yo na bien ken piala na tuna question papa yo solo be mamba karine te au foot va travailler noté. Parce que j'ai regardé l'émission Oyambi Bayambi qui s'injure pas film boy. Mais il faut faire un combo à la Karine, il faut faire à Karine pour étaler la madame. Bien mon côté pour ça l'émission bon vous êtes conscient que sans combat la baronne total la matin. Sans combat la baronne ba miniature to la té. Donc to ko tambongo té. Sans combat la baronne toi mon boulou. Donc faut que là Karine mon con ils ont pas hérité sala et oh ba vie privée à battre tali moto te Karine a la relation hérité tali net nani yo un kempen au contribuer ni na ba sentiment na bango au contribuer net nini au contribuer nini ko komba na sero ko bongse ba mbeto au contribuer na nini. Donc, comme il y a ce qu'on veut créer, moi, je vais faire la Karine. Bien moi, je vais reverser dans le monde entier que vous avez pour faire la Karine. Vous pouvez m'inviter, parce que je vais à vie. Mais car la baronne, si vous finissez la tongue, vous finissez la midi, vous finissez la midi, vous finissez la porc, vous finissez la porc, vous finissez le lendemain. Car vous finissez la coffine et puis la miniature, papa, 2020, il y a un tout à souci à vie. Yo ka souci à vie na yo, pena ken, yo ka souci à vie na yo. Min lobe na sa moto bi nzambe 2020 o sunga na comme propre nzambe ndeni bila mebele bezanga na valise boye mais nzo tokola tango ezate nzambe na ngayo kelanga mawa bila me koti ba mbungi bila me koti ba bakinte kwa ba fumba koti na bilamba bila me kateni po na la nzo tokola tango te nzambe na ngala comme propre nzambe na ngala pakola te loko comme ça ngata ma chocolat. Nzambe nanga vie nanga échanger au cours de ta social vie na oté car Karine bo bandi moi la batu depuis to banaki 2019 depuis na janvier ti to komi na nturi na décembre bozo kanga makala vie moi na batu to na novembre to comme décembre de vie moi na batu kaka vie à la baronne ndé bo komi ko siama bo komi ko lala wana soko fini Karine te o kokate au bout de 2020 le quoi YouTube a changé comme belé bisope ba charge to changer les nos méthodes d'abord nous avons moi comme sous gag ka moko makambu to no sala bino descendre sur le terrain boki combo descendre sur le terrain to quitter nous na ba terrain au finga Karine na matongo moninga na matonge na ye au finga na bande le moninga bimelio on a kasa bout na ye 2020 descendre sur le terrain est-ce beaucoup ka
tala biso tu bangala tu basukola biso na mokuwa mokomboso neti nga blaza mokuwa moko na internet na obeta bato ebele nayebisaka bino bosalaka bajete mpo koswana nayebaka koswana te koloba ezalaka nde naza devant caméra me na ndenge réel boye nakokapela koloba te me kobeta nde nabetaka mpo nabeta deja mwana ya mobali oyo azama nde fulokwa nani o motu asalaka filme ya jésus koma ezalaka nani abire nabeta ye deja mpo ngama mobeta nasala bajete lito ekatana yoko na olukelo solution po ndambo elongaka na babambo ya kobamba na makambo ebele na olukala asala vi na o papa babambo lito ya ndambu wana mutu obénéfice na komba Karine tasala yo da marque ya Karine asali marque neti Mazda BMW yo sko ozali marque ya Karine donc Karine tasala yo janvier lito ekatana Karim tasala yo baki mwana musala bana kosomele ba carte kokene kosomele ba crédit kosomele ba bengo nini so da besoin que non baki o lisele kabelo yo keido deki mwana musala ya la baronne eloko swako poani po batinda o trop so batindi o folia kati ba 20 yango swako bokeba na na ko sala nga montage donc ndenge nazo sala nazo lobaka boye telanga siko ba photo ya maman nanga maman Kati Djemba Djembalosa la maman de Jemima Ibele donc vous la voyez donc maman Kati Djemba Djembalosa joyeux anniversaire à ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Longévité, prospérité, abondance à vous. Ma maman chérie, Djemba Moukoua, la femme de principe. Moi, ça m'a kabou makasi. Ma maman chérie, maman Kati, donc, vous m'avez une photo à maman Langa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et j'ajouterai la bienvenue. Merci. Au fait, ce qui nous réunit ce soir, n'est rien d'autre que je commémore le jour de nativité de ma chère épouse. Donc c'est elle, ma maman. Donc c'est elle, ma maman. Donc mon photo maman langa, bon photo studio, photo mon bisoana. Donc c'est elle, ma maman. Donc voilà, merci beaucoup na danser easy pour la photo telinga maman langa. Merci dans ce obotalinga. Bon, on a bien entendu le bien ma BTL, on a quand même coloba réel parce que na sili qui peut trop, na ça na AVC pas maintenant moi mouké. Pourquoi ça nous kanga côté ma maman mili na mutu na ngala motema na ngam comme ça ça AVC. Ya mo na lobi kala ninga normal ke maman mili, luka na solution. Zong sala mukolo mwana soki bébé za na libumu, bota. Tatu aluka mwana e. Tatu azoluka mwana na ye. So longola ki mema tatu na hôpital longola ki zemi. Mema tatu na hôpital longola ki zemi. Parce que trop c'est trop. Tika vie à la baronne aza mwana muke aosa la vie na ye. Elle n'a que 20 ans. Tika vie à Karine luka pe ayo pe vie
obala oboto sala ope foyer soki poto ya Karine swaka yo kende komata na kende na nzela Turquie kota Grèce kende soko moni pe moite kende na nzela Russie kota na nzela Pologne bazeze ebele kende kota kende na poto so moni ke mama pote simate kende omi ko la fleuve ya bali weza na mama ebele ya natana na fleuve ke ko mi boka loka na fleuve o kufa no kaka ya atola lila boy na mbeto kende kaka na mbeto kokene na fleuve pour kokene atabe komi diembi kokene so mo mpete mela za pile kufa na yo pour le monde de vie Karine était comme mal à l'aise na vie ah bon mama Emily boni jono na matete wana bokabwani o le kai na motolo na tongo bokabwani oui mam na lobby bodoka na bodoki te voilà donc déjà donc tu as ma meilleure vœu hein donc déjà mes meilleurs vœux à qui me peut la main électrique mes meilleurs vœux à Apo Maneno ombre noire antivirus mes meilleurs vœux à qui à Ogi Manzambi le silencieux de Rennes meilleurs vœux à qui a dit ma bible mokona mombele à Paris à adossé un mètre 5 qui a toujours depuis la Suisse mon vieux de 1m85 on a vieux nanga pena na ebité quoi vieux nanga ya faux na ebiki to aussi ça année qui toko puis to côté 2020 ndenga kimia mes meilleurs vœux à qui encore à Willy ma vite les coffres forts depuis les États-Unis à Dallas mes meilleurs vœux à Mamie d'être depuis l'Anvers, à maman Yvette Mbia depuis Londres, maman chérie. Mes meilleurs vœux à tout le monde de Bolingara, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. M'appelle Ngabino Mingi, maman chantant les Kiala, Mami Dai, Mimi Lutama depuis la Suisse, Bozake Belé, maman Léontine Dolly, Boza tellement belé. Je vous aime bien, je vous adore. Et mes meilleurs vœux à mon boss. JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est le boss charismatique. Courage à vous, mon patron. Courage à vous, mon boss. Courage à vous, mon chef. J'ose croire que Nzambaza la contrôle ma caméra et puis que les kalango na kimia. Voilà, merci beaucoup na ma caméra. Merci na darcel easy na montage. C'était Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Bye bye, à la prochaine. Sur le site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, il y a une makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga Victoria et Certa. Amen.